bata mutema mabe bazaka boy na olakisa bino comment est-ce que bata mutema mabe bazalaka bata mutema mabe tane bazalaka au monde ba fandi wana mutema mabe ça dit que mutema mabe ya zali donc tant yo za na pasi wana donc ya za na sengo donc ça dit tant ya zo sala makamwa mabe azana sengo azo seka donc ça dit pour na ya zo seka yo tant yo za na mabe baza sans cœur ndeko ndo monika ba maseke ba mimilagi ba matoi milagi bazo seka pe bo fa ne azo seka boza bato baza ebele bato baza bongo na kosa bino te baza ebele bato tana simanga wana ba maseke baza ebele ekoza pe moi sino bolala na ye maseke yo zola na ye wana mobali bolala na maseke mais sino maseke mais moi na so bando ba koti maseke ba voisin bozo seka bozo seka ba ka pe pa na yo ba liaka bozo seka bo beta maboko nzoka ya na jalousie mususu yo luka moi sina yo mususu yo luka mobali na yo mususu zo ya ko tala bino ndenge bozali pour que lobi a détruire bino donc jalousie ma mutema mabe wana ndenge ngomoni bata satana batu ifo bazana lifelo mitema mabe ndenge totolo ba awa oyo tata na bango to bengi ye ndoki papa na bango nde yeyo tobi kindoki moyibi ndo moni wana kindoki moyibi lokuta likunya bango wana ba bengami bango nyonso bana tata moko motema mabe ndeko congolais tika motema mabe parce que mikolo nde ba pasteur bazolo ba ke non voilà mokili o ezo koma na suka donc bino fo botika biloko wana mokili ezo koma na suka bandeko so bozo kate mokili ezo koma na suka botika mutema mabe botika ko combattre bandeko ndeko na omoko donc nde to tikoloba botika ko minimiser tango moni ndeko na yo azali kosala musala yo lingi o minimiser lingi ndeko na yo avancer te donc yo lingi ndeko na yo azara bongo donc à vivre na pasi donc osomona quel est motema mabe obseto ko zanango poto ko matina ba niveau ya babiloko boy donc ndeko congolais esengeli o respecter pe sa valeur na musala ya muninga o tika ko combattre ndeko muninga ezali mabe tika ko minimiser le travail ya muninga tika oya ko suganga o lukara musala ya ofele o discuter ba prix eza mabe makasi o détruire réputation ya ndeko congolais donc on détruit l'activité nae on détruit aussi la discrimination autobengi gratuite pour nandeko asa musana yo kaka na mte mabe bo soutenir l'activité ya baninga ezali très bien. Je vais m'adresser aux responsables de nos communautés congolaises partout au monde. Il faut bino bozala wana batie bino wana kwa ba président ezate bino po bo pelsaka ba moto batie bino te kwa ba président po bozala ba favoritiste boza wana so moni mudumwa sala business abenga ko président toliate azatinde le mois 500 mois 200 yo lobi soki na communauté ndeko mwa linga osalisa musala yo ko intoxiquer ndeko wana kende kuna epa ndeko wana pona nini po apesa ko ba 200 moyibi ki mutema mabe pesa égalité de chance de tout le monde soki ndeko wana apesio oui cela ne veut pas dire qu'il faut encourager ou bien yo kote na groupe wana ya destruction lorsque vous représentez la communauté. Quand tu représentes une communauté, tu dois être juste, tu dois être humilié. Vraiment, oya besoin occasion ya émission oyo, s'il vous plaît, ko fanti sangote kabola, pepe sa conseil. Mais o bazali lokola bilongi oyo, o bazali lokola bilongi oyo na zo songo sango so bilongi oyo. Na ebite bilongi oyo, soki bato bazali lokola ba oyo penza bilongi oyo. Bino penza esengeli satana soit inaebite nzamba zikisa mokila okaka lelo balukaka ndenge baloba na apocalypse ke nona mokolo suka nzamba roya a libérer batu oya mutema malamu batama be wana akangeli bino sata bapesa bino ta temps pour mitema échanger sinon to lingba apocalypse même ya lelo pour que babiloko ezala nzamba pesa bino ta temps pour mitema na bino mabe échanger comme malamu et aux malamu dans ce cas na deuxième jugement bogo mona ta lola bogo na lole ko za malamu botika mutema mabe bandeko na ngai boza mutema malamu
ekozala makasi, ekozala mpenza très 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 bien hein?